comme Premier ministre et comme ministre de l'Intérieur. Découpage wana epesaki mubulu bisika mingi à travers la République batu babundaki babumanaki et puis monsieur Koyadialo azwaki mukano à suspendre ba commissaire de district na ba administrateur de territoire likolo ya makambo ya loi wana 2011 tokoti na 2015 baye ko présenter loi wana na Assemblée nationale à l'unanimité batu ya opposition na batu ya majorité batangi loi wana balobi eza mabe. Seni abimisi rapport détaillé sur cette loi que tout a beaucoup de groupements fictifs, des chefs de groupement sans groupement, des groupements sans chef de groupement, etc. Balobi toko traité dossier wanate ezonga tokotalango polele en session de septembre. Session ekoya. Mais toyebi nini elekakite ba convoquer session extraordinaire pour ba traiter loi wana. Mais ba député nabiso oyo balobaki loi ezamabe tout à coup balobi est commis bien sans correction à part ma député il y a opposition et qui na Sénat même constat ezamabe deuxième session extraordinaire il y a Sénat oye ko ko salamate brusquement loi wana est commis bien. Mais nangam na bino boko le labo ke na ba élection loi ils a voté ce qui tokena mapona mais le roi bino boko linga tokende bongo ou le mat. Non chef tokende bongo na mauvaise loi te au moins problème to zanango lelo par exemple ngambo ya Seni contestation ezalaki déjà au niveau ya Seni. Il y a président de la Seni qui a côté par fraude. Loi, oui. Loi Oyo, il y a institution, il y a Seni Tolobaki. Loi Wana, il faut retourner Yango na Parlement. Ça la deuxième lecture. Joseph Kabila promulgué loi Wana to Ezamabe parce que ils ont garantir indépendance à Seni. Nous sommes rattrapés. Oyo loi, il y a répartition des sièges. Et qu'on pèse ça, et qu'on bimisa Mouboulou à la base, parce que Mouboulou est bimaki déjà. Enfin, je vous rappelle très bien que ceux qui ont tangi discours, il y a Ndeko Kabila, Joseph, discours sur l'état de la nation en 2009, le 7 décembre. Yemoko a fait justification. Bazo critiqué Ngaï que Natiba 26 provinces T, Nasali Angona en côté, Naza na raison mi balé importante. Nayebi te soki totiba 26 provinces wana un ekozala non viable parce que mbongo ezalité population ekozala embêtée par makambo ya ba taxe na makambo ya tribalisme. Deuxième raison, tribalisme ekozonga to kota na partition du pays, balkanisation du pays. Toujours que vivre yango mikoloyo ndululu na tiraillement sur le terrain. Voyez
très bien que loi est amabé. Mais vous promulguez yango pour tout ça yango amabé. C'est pourquoi, juste ça qui proposition, bah makambo etali ba élection à la base, toyebi tondimi que eza constitutionnel, mais compte tenu des moyens, compte tenu des temps, malamu to reporté yango après 2016. C'est rationnel. Topesa mwana mboka Steve, mwana mboka loi ezali voté par le président de la République, notamment pe na colloque ya tribune o mwana mboka Adolphe Muzito akoloba mingi mingi ndenge professeur Kalela uti koloba répartition ba siège les opesa mbelinga pona bino palu bo penser boni. Ngana naza porte-parole ya paluté. Certes, dans un cadre pas nous, mais comme militant et comme analyste. Makambu Tangi tribune, tu réfléchis ça qui n'a eloko babengi décentralisation à la base. Peto kanisa qui était élection locale, lelo ikoki kozala ata mokete priorité. Tolongoa kikutu na côté kaka forme ndeko professeur Kalele a outil ko développer pour na difficulté à ko répartition à siège mais biso totala kina no to bandi na eloko moto mekaki ko banaliser il y a le fait que ezala qui même pas prévu na budget ce que tali na budget na biso il y a 2015 à ta rubrique mon côté prévoir montant pour une élection locale et moins encore pour une installation de nouvelle province. Et Tolongwe na côté il y a manque de ressources pour une élection locale. Total il sous nakati. Au moins cette élection est salémi. Et kobimisa ba kambi ya sika. Population ya zo zélandais changement na mode de vie na social na yi. Mais biso to la qui ça qui était élection locale et comme même ba problème est belé au lieu que même ma solution. Premièrement, tout la kisaki que ma province nabiso ezali ko fonctionner te ndenge constitution a senga qui fonctionner. Première tribune, honorable Muzito Alobela qui République démocratique du Congo état sans province. Il ngai ko la kisaki ma province lelo, il fallait za na moi ba pouvoir na yango, au moins makambo y habiter elo, makambo ba enseignant makambo ba médecin, makambo ba chef coutumier, na agriculture, ezalaki ezalaka domaine exclusif ya ba province. Or tino lelo, bon mon rakara que na enseignement, eza ministre Maker, motasala kanyoso. Soki oke na agriculture ndenge moko boyebi masolo a part Kabukanga Lonzo. Boke na makambo ko tonga ba école, boka ka 1000 écoles, gouvernement central azolo ba tonga. Donc transfert ya pouvoir et salématé. Dans la province, sans pouvoir. Et ce qui est na makambo même il y a des ressources. Dans la constitution, il y a que la province a 40% de rétrocession. Mais honorable Muzito reconnaît qu'il peut na tango na ye, il y a bana au pesa 6%, les lots quittent à 4%. Natango c'est vrai que là azako bimisa la vérité parce que azali ko kamba lisusu te. Non, ndeko, omoni ezali kambwa bongo te, omoni mboka ba problème ici la kate soki yo zali ane le roi ba prêtre aux ala ki zo kamba église moko obandi ko tonga peut-être que tango mandane ko sila oza osili sa ki église wana te chapelle wana ko tonga ngonyo sote c'est pas pour autant que loko longwe oki ko senga na ba oyo bazo ya simate que non bota amir ne bozo tonga bozo tengama donc lelo élite ato kambi ozana mosala mosusu ya kolamusa peuple parce que peuple na biso a comprendra vraiment makambo ya politique ndenge sengelité soki oza moto tanga malamu il faut réveiller peuple wana za dit parenthèse tozonga na makambo ya makambo ba province donc déjà ba province na biso engi relaxé ezo kamba malamu te parce que pouvoir central azo pesa ngo ni pouvoir ni solo et sengelaki. Mais découpage toleki, to sali découpage. Allez-y. Sikoyo élection locale basala kango pona ba eloko ba bengi ba ETD, ba entité territoriale décentralisée, ville, commune, secteur, chefferie. Namibe kona biso province nde mutu fwa zo ndambo ya pouvoir na ye apesa na ba entité territoriale décentralisée. Faut pas mi solo pouvoir central azo pesa ye fois kata ndambo apesa na ba ETD. Or
tomonisi yo déjà tomonisi na yo que ba province ezwaka ni pouvoir ni ressources, pas ba pouvoir central. Alors eloko nini yango ne ba kopesa na ba ETD. Et ni wala que ba ETD na biso et cause na ba problème ko leka ba province actuelle. Or déjà ma province na biso nde au moins na 7e tribune honorable Muzito ba morne na ba prématuré. Deuxièmement, bato wana ba ETD e cause na misoloté. Mais dans l'élection locale, il faut que plus de 40 000 nouveaux personnels politiques. Donc, bateau asika, politicien asika, na base. Mais tout la question déjà que bateau angwana asika bakoya, na ni misolo, ni pouvoir. Donc, tomi créer des chômeurs politiques, yasika na base. Population tant qu'on a une élection locale, il y a aucun lobby, problème n'est qu'on a résolu. Njokande. Les années de politique en Sikao, nous avons mis solo et qu'on a un développement. Peut-être que mis solo en parce qu'on aura le musique, on a 3e tribune à Sali, calcul, à Monique, 2021, mis solo, il y a faire fonctionner ETD, puis il y a foutre à 40 000 nouveaux personnels politiques et qu'on a contrairement à l'opposition, bisot au Sengi que l'élection locale, non pas après 2016, mais après 2021. Comme ça, priorité actuellement, à la Nini. Et la question, ça, la province n'a pas besoin de Karmamandenge Sengeli. Donc, il y a beaucoup proposé de Tikalaka, quand on a 11 provinces, au lieu que tu as 12. Tu as bien, nous avons Makamba ETD. Mais pour la 11 provinces, tu as qui bouille. Tu as qui est installé une nouvelle province et que tu as un Mikakatano. Mais Mikakatano, on a tout préparé en mot. Tu as préalable Nini. Et ça, important, les lois sont réalisées en gros, tant que tu as installé une nouvelle province, même si nous avons un bandelimé, tant que tu as une province, tu as un côté de tu as un préalable, tu as une décentralisation effective. Donc, pouvoir central, il faut sa pouvoir. Nous sommes pas la province, le pouvoir, la compétence exclusive. Azwa engagement à couper sa 40%, il y a rétrocession. Peut-être qui s'est que sinon les lots, depuis 2012, le gouvernement a voté un budget, il y a écoloté budget à l'État. On voit ça budget nyonso. Le lot c'est le pouvoir central a voté budget à l'État et que permettre à Ebake, Bomoni Bandundu, Misolo Azan 50 fois moins que Katanga. Ndé mosala ya caisse ya péréquation ya gandé wana. Tant on moni que la province eza ko fonctionner na déséquilibre, il faut si ko bozo misolo ya péréquation, bon investir dans la province pour que le développement soit homogène. Tino lelo makambouane ezo salimate. Parce que ce makambouane est salami maintenant, il faut que le pouvoir central na ba province et la vision moko ya ko construire banzela ou ko relier la province entre bango. Qu'on construit l'énergie électrique parce que le lombo capone se développer, il faut tous en avoir industrie. Or, tu as l'autre industrie sans l'outil qui le taux de dessert en électricité est à 9%. Merci mon amboka Steve. Bandeko Balandi, tu as signalé que tu as une émission micro au peuple, tu as aussi mboka baloba parce que mécanisme bango pezali ya motuya nakati ya mboka na biso Congo. Tu as signalé bandeko na biso ya Sonas babengi biso. Babindeko François Lebela biso na problème oyo ezali koleka na kati ya Sonas kuna mbilinga bako diriger bango on dirait moto ezali déjà ya kopola bandeko ba mikolo ezali koya peut-être dans l'émission to yamba boko pe na plateau na biso boko mona ndenge nini bakolela kuna chômage koti crise koti makasi na kati ya Sonas tozonga na mwana mboka professeur Kalele ndeko dialogue ezali koloba na kati ya classe politique dialogue mais to ko mona ngambo na bino bolo binyati boko participer na dialogue te eloko nini e ko bangisa bino pour bo participer na kati ya dialogue wana non eza ko banga te chef ezali conclusion ya analyse tosalaki tosali analyse à 2 niveaux tomoni était na Afrique iyo mikoloyo Congo Brazzaville et bandaki na Burkina Faso Burundi, Rwanda, kuna na Tchad,
ba président oyo bazokamba bamboka wana bakomi déjà fin mandat basalaki ba constitution na bango président akoki koleka 2 mandats te ekomamaki brusquement ba changer ba lobby non il faut tout supprimer limitation de mandat totikala libela na beaucoup l'Afrique, toute l'Afrique. Awa na Brazzaville basali dialogue to moni que dialogue na bango etindi ba changer constitution président na bango atikala seko kuna akoma président en vie non kombo na yenani Sassou Nguesso. Sassou Seko. Mwana yo mutolobi? Oui, j'assume. Ça, c'est premier niveau. Deuxième niveau, tokoti awa na Congo. Iyo. Tomoni que ba manœuvre wana pour Joseph Kabila atikala na pouvoir ezali. Et bandaki officiellement na professeur Bocham a publié un livre wana ezalaki financé par le pouvoir yango nde bangi sibino ezako banga te chef la lobby eza conclusion d'une analyse allez-y to combattre makambo wana ya changement ya modification ya révision de la constitution iyo Monsieur Bochabo, Poya Mukanda na yewana azali promu comme il est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Monsieur Kambila a commis Mukanda Moussous, plaidoyer pour la 4e République. Donc changement de la Constitution a commis promu, directeur de cabinet adjoint. Monsieur Loumano a proposé Makamboya recensement, a commis promu DG de l'ONIP, même si l'ONIP ne fonctionne pas aujourd'hui. Donc, Monsieur Oyonani Mwanasemi, Azalaki interdit ya ko descendre na Congo. Akutani na Monsieur Kabila, à lobby, ils sont ensemble, lever suspension, accueilli, abandi ko circuler na Bakongo. Ndenge moko peso ki na yo pozwa ki occasion na rokuta na ye balinge ba lever suspension na obi mpe libana mboka. Nga nazalaki sollicité na cadre ya dynamique pour nakutana na Kabila na boyaki de par principe tomoni muntu moko abimiawa soki kinikei soki nani kinke alobi ndenge moko et puis mikolo tozokomona sur la télévision nationale la télévision d'État batu ya majorité bazokoleka bazokosala campagne pour le 3e mandat ya monsieur Kabila. Aye moko mo Joseph Kabila alobi te ke akopostuler na 3e mandat. Alobi te wana eza makanisi na bino ba yo opposition boko mona. Mais yo nayebaki yo kala ozalaki motu ya mayele. Obandi ko changer? Tena ko tuna mituna. Non. Monsieur, la parole, ce n'est pas le seul mode de communication. Attitude Yamout, le regard d'un individu, c'est un moyen de communication. Le silence, c'est aussi un moyen de communication. Oui. Dans le poto balobaka, qui ne dit mot consent. Je continue. Tout le monde que Makamboyo, il y a dialogue. Dialogue comme principe est à m'abbêter. Mais dialogue dans un contexte donné, awa ezali politique. Oyebi, soki okei na chuluba,
moto alobi na yo udiungenza politique okay na lingala ozo kosala nga politique okay na swahili ozo wiko nanifanya politique c'est-à-dire que ozo kosangai makambo ya dialogue leloyo eza na visée population indima que monsieur Joseph Kabila atikala na bokonzi. C'est pour ça que lobby ceux qui visaient ya dialogue ezali wana tokokendete parce que ezali anticonstitutionnel. Tokoyi kotikilaye troisième mandat. D'ailleurs, ça ne serait même pas troisième mandat, et vous avez quatrième mandat. Parce que tu penses que mandat a offert 2001, 2006. Iyo mwana mboka to pesi mwana mboka Steve Maloba dialogue yango toko kende mutakizenga lobi ke azali pona dialogue mais na délai constitutionnel. Yo en tant qu'analyste politique au bon niveau ni. Pratiquement nakanisi était mayele kabwana na moto nyonso pe moto yo alingi kosaela mayele wana faut comprendre que mboka na biso eza na posa ya démocratie iyo toza na posa ya ko évoluer na démocratie pe démocratie elingi koloba respect ya moi ba principe moko boye effectivement nazalaki très content tango secrétaire général il y a parti na biso alobi que oui au dialogue mais non aux arrangements particuliers où il faut mettre en mal l'intérêt du peuple. Effectivement, aloba qui entre autres respect il y a délai constitutionnel, tout ça n'a choix mususu. C'est comme si Bino peut parler Bokabwani na majorité présidentielle va partir mususu bien ndenge. Na lingi na rappelé que na porte-parole ya paluté. Hein, Palou na porte-parole naie. Donc question sur relation à Palou na MP et ça na bateau yo bakoki ko répondre pour na yango ngai naza ko engagé ngai moko comme militant ya Palou et comme scientifique. Donc démocratie, tout ça un système mususu ko inventé. Démocratie na état de droit, ils ont un système où faut appliquer na mboka na biso pour na tout évoluer. Donc elingi ko loba principe nini. Elingi ko loba principe que ça peuple mutaza souverain. Mais ce qui peuple a désigné yo constitutionnellement au koki ko umela na pouvoir te parce que ça na principe moi munene o ba benga ngo principe ya usure. Au moins ils sont que vandi na pouvoir au umeli makasi okoki kobosana que détenteur véritable à pouvoir les d'être peuple. Au moment et comme inde bomesanote ozo binisa maele mosusu te oumeli tellement la pouvoir que ozo yeba lisusu réalité à peuple te. Donc recyclage wana ya classe politique, recyclage à ba dirigeants politiques, toza nango besoin pour que mboka évolue. Ce qui to boy système wana démocratique to kozonga na sima et kozalelo ko asikate parce que Mobutu a viva na biso pendant 32 ans. Azala CCCko ndenge bakote musu bakomi koyekola koza ko Mobutu azala tout le monde a résultat na yango. Donc ce qui moto oumeli na pouvoir et que limite ezate même si peuple azon di makaye boye ba quelque part mboke ko évoluer té. Donc démocratie tout ça na alternative mosusu té. Et comme étant un militant du Palou engagé, parti na biso ezala parti ebunda plus de 50 ans pour que la démocratie soit installée. Pe nabitumba wana Palou etikala qu'on n'imagine jamais qu'on participe à pouvoir à travers un dialogue, à travers des arrangements. Oui, que va solliciter plusieurs fois, même pas un musée, où azala plus ou moins partenaire politique qui a Palou, mais tout tikala jamais qu'on dit makoko t'as pouvoir en dehors il y a ba élection. Mais donc, dialogue on peut servir bisonani. Dialogue, au moins en principe dialogue ndenge professeur Kalé la outi koloba, ils ont capé makanisi nanga dialogue dans l'absolu et zelo kwa malamu. Au moins nimbo cannabis réellement tout ça n'a pas problème kili au moins la opposition la majorité tout ça makambo to kanila kate makambo essentiel ya mboka ndetse élection na mboka ya solo faut que élection et là
des moyens par lesquels le peuple détenteur y a pouvoir arbitrer. Alors, Sikoyo, professeur Kalé, Léon to Monique Kogoïko Kambamboka, lobby Ezandeko François, lobby Koune Ezandeko Boye. Voilà élection Engi Kolobi Babongo. Tokoki, ko débattre kalisu sur makambo ba élection te ne toujours ba répartition de sièges te wana makambo moko il fallait to yokanela kango. Deuxièmement, makambo ya armée. Faut que l'armée n'a pas service ni sur la sécurité. Faut que l'armée, la police, et zali pour la opposition, peut pour la majorité. Moto mon côté a voulu que ça les langues pour n'a pas intérêt personnel. Mais parfois tu as la division na babilo koana. Toke na diplomatie ndenge moko. Lelo bokomona Obama a commis président en table africain ba sepela ki que ndeko na biso africain commis président. Mais vision, il y a États-Unis sur l'extérieur, et ça ndenge moko tango tokozana Obama, ndenge moko tango tozalaka na Bush, ndenge moko tango tozalaka na Clinton. Donc, et ça n'a pas point essentiel on a mboka opposition la majorité ba goswana la raté. Donc dialogue importance nango ekoke kozana matière wana, mais malheureusement dialogue na mboka Congo ezalaka tactique. Ozomona pona bato opposition mususu eza moi tactique opusani na pouvoir va proposer au poste lié au côté et pour la majorité ils ont la camarade belé mais toujours peut-être la prolongation en mandat ou toujours regretté mais nous espérons que ils a peut-être bon côté nationaliste côté à pouvoir et que que les lots locaux là bundi makasi pour la démocratie en comme plus ou moins effective va ressentir que ce qui va casser le système et que ça mabe pour na bango. Iyo bande ko balandi ya émission micro au peuple boeki ba imboka ndenge balobi to zo pusana na kosi sa émission na biso na mokoma lelo to tika na ba question ata moko pour na ba invité na biso mokoma lelo. Professeur Kalé lelo ce qui mona mboka Joseph Kabila ou bien to kei na dialogue to koti dialogue et salami ndenge bino boko boya na bino ko ta bande ko musuba kei dialogue et salami. Et spécialement, Joseph Kabila a se maintenir dans le pouvoir au-delà de 2016. Bino Baïbo Kuboya Bokosalane. En tant que moi, Namboka. Tokozong est la Constitution. Constitution est promulguée par Joseph Kabila. Ayebi yango très bien. Atiaki na kati ya Constitution Yemoko, article 64. Alobi na biso bino ba congolais ceux qui bomoni que ngai ou bien mutu mususu abandi ko kamba mboko oyo en dehors de la loi il faut le combattre. Pour combattre en fonction il y a principe constitutionnel. Ayebi très bien atia kuna na kati que ceux qui président de la République à trahir la Constitution, à commettre infraction de haute trahison, avec les conséquences qui s'en suivent. Donc, il y a un problème, il y a un individu, il y a un problème, il y a un beko. Trahison, violation de la Constitution. Et puis, toyebi, bakoji ko ramasser bateau, bakende ko crier kuna, lokola basali. Na Rwanda, lokola ezaraki awa, Mobutu CCC kona milele, etc. Mais Mobutu azaraki assuré que Bantu balingiye, consultation populaire et koti, Batouana wakenda joa. Bachanjaka. Les loyaux, je crois que du fond de leur cœur, osa la mutuya opposition, osa la mutuya palou. Osala Moutuya MP ou quelque chose comme ça. Du fond du cœur, biso banso to tondimi makambuya alternance. Il n'y a personne d'indispensable. Personne qui peut dire je suis l'homme seul. Non, au sali. Au salamabe, au salamalam, comme Bakinton. Même si au construire Bokangalonzo dans chaque village, pour asphalter tous les sentiers qui vont au champ et même à la source. Tango nayo ekoti constitution lobby
tikila moninga soki asali mabe akozala sanctionné na ba élection oyo ekoya. Donc toboyi modification de la constitution à cette heure au profit d'un individu. Toboyi ba arrangement, ba concertation, ba réunion clandestine, ezali trahison. Au nom de la constitution, je répète, de combattre yango. Topesio maloba mwana mboka Steve na question autotoni professeur Kalele le loso qui dialogue koti ndenge okolba ke bozali pona dialogue boto koti na dialogue et pesi mwana mboka Joseph Kabila à se maintenir na pouvoir au-delà de 2016 bino ou bien yo en tant qu'analyste politique loko les ali mboka na okosala boni ndeko ndenge zana ils ont des peuples tout fois réagir omoni peuple foyer ba que démocratie partout dans le monde, ils ont la cacadoté. Dieu pose à peuple. Nga pe na za peuple, mais peuple za lisanga na biso ni osote. Donc faut que peuple foyer batang on a zo le peuple naza komi lobila. To ba que démocratie na bamboka mususu bazo ngo loko la décolonisation. Moni démocratie to zo ngo na mwa lopete. Koleka ndenge to zo indépendance bato bakufa mingi. Mais démocratie on dirait tozui yango na moi lopete. Faut peuple comprendre que pour maintenir le système il faut que bundela yango et qu'on dimate ata moto mon côté to groupe moko ya bato bazwa pouvoir sans que peuple ndima paie contre les textes du pays. Pe eloko wana eza pona intérêt même ya bato bakoki ko lota kozwa pouvoir au-delà ya o constitution et prévoir parce que lelo mboka na biso soki tokomi ko respecter ba principe et alternance motonio soit ko gagner lelo depuis 1960 ti lelo totikala kozala jamais na un ancien président vivant na mboka na biso donc soki moto alongwe bokonzi comme président il faut qu'à la mingité akufa il faut qu'à la mingité ba assassiner to il faut qu'à la mingité vivre na ba condition moko ekoki ko permettre que à vivre longtemps. Or, les autres, mon exemple, il y a ancien premier ministre Mozito, le la premier ministre. Il a une autre vision sur Mboka. Tant que ça débat politique, il y a un niveau pour la candidat 2016. Tu wana Torota Makamboana si mes décisions na na parti na ye. Nga nazo lobé la plus importance ya rozanaba ancien gestionnaire, il y a niveau à l'école à Mboka. Oyo bazala parfois de côté pour alimenter le débat politique. Les lorsque qui commis na ancien président ebélé ndenge morona États-Unis ndeko faut to rassurer que le problème est belé tozala nango lisusu te. Donc il faut to évoluer. Ngai nazo mona que ceux qui to boy démocratie eza na moto mon côté à ko bénéficier. Même atana moto alingi comme sa dictateur. Pendant que si tu as un système plus ou moins démocratique, même il y a qu'à bénéficier d'un côté, même bateau parce que le problème c'est quoi, tout comme une dictature, on va résoudre le problème il y a un système ce qui fait que tôt ou tard, à tout réussir qu'au pouvoir il y a congolais par la force, un jour il y aura une révolution et que ça peut-être un tango au pouvoir par la force, mais tango moko à la distrait. Peuple congolais à Koko Isaïe. Donc, ngai na nika ko interpeller. Espérons, ngai nazo espérer que on sotozo le bezali procès d'intention. Je ne crois pas que ça na congolais moko yo a ko linga ke mboka na biso est reculé ou a ko luka que pouvoir to comme un système dictatorial na mboko. To comme na suka po ya émission makoma lelo ya mbote to kabwana 1 minute professeur pona parole no ya suka otali ba caméra oyo ba ko filmer biso au lobby lo ba moko pona peuple nyonso oyo ba ko landa yo pe na libanda ya mboka liloba ya suka ezali boye na histoire ya monde mobimba basala expérience ya ba régime politique ya ba système politique eyo dictature autoritarisme, royaume, etc. Sali progression, comme une conclusion, na ba système wana oyasuka ezali démocratie. Et ça système le moins mauvais. Et ça na ba faiblesse na yango, mais par rapport
un système antérieur, démocratie, et ça bien. Moninga Moussous, je crois, Mitterrand, en France, il n'y a pas de développement sans démocratie. Biso tokotiawa. Tozaraki na Mobutu Sese Seko. La dictature est échouée. Toutes les dictatures à travers l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine, échec. Tu changer, tu continues la démocratie. Mais à peine 2 mandats d'expérimentation, tu vois, il y a sous démocratie, tu as la dictature. On est salamate. Merci Ndeko Steve tala ba caméra yebisa ba imboka micro au peuple yebisa bango liloba moko ba kolanda yo pona ba yebanso ba ko luka ko bebisa constitution mboka na biso. Nago conclure kaka na compléter professeur Kalele ndenge lobi démocratie de partout dans le monde va considérer comme le système le moins mauvais, mais au fur et à mesure que la démocratie en ezala qui amélioré. Parce que liboso tozali pi na démocratie moko ezali une dictature populaire, mais si quand on comme une démocratie toza même ko limiter extension à pouvoir ya peuple tant otobi que ceux qui bolingi bo voter motoboye bo pesa e kaka mandat mibale. Voilà déjà ma correction tout ça parce que après analyse tout le monde a dit que usure ya pouvoir ezalaka. Peuple a ko na souveraineté mais faut pesa bato moko pouvoir na temps moko esengeli. Oh, bato wana tango bako kamba bako lembate. Mais ceux qui appellent si bango pouvoir, y a ton et les cas ébélé, bato wana bako lemba, pe gestion en boko koza mala monter. Donc y a ngonga na ko senga na peuple congolais à s'éveiller parce que peuple congolais à comprendre que démocratie pesa et lo comment ko ali sécurité, ba pesi mon sala mon nene. Les lo ba dirigeants politiques, peuple congolais a commis directeur des ressources humaines na bango. Donc, ceux qui ont comme député, ou la qui si CV na yo, l'union comme ministre, ou la qui si CV na yo, yende mutua kopona. Donc, les gens mosala li se quitter, faut peuple avoir conscience, ya mosala na la démocratie. Merci Bolandi Baimbo Kanenge Balobi et la qui si ki bazaki penza na hauteur ya émission mokoma. Le bande ko balanti to komi na suka po ya mokolo malelo, micro au peuple. To kotambola kati na kati ya bandako ya bato baza ba diminuer. To kolekisa micro to zo makanisi na bango. Pona makambo ya mboka ezali boni bandeko oyo babuka ki bango na bon marché 4 personnes tile lo ba kolela bambongo na bango bozongi sela ki c'est 12 o bobuka ki bozongi seli 8 4 bozongi seli bambongo na bango te bakoti ba mikanda ba fundi partout bozo tcha bango na bato na bango merci to sali micro oyo po bino boloba bopesa ki ba député ba mandat ba lo ba sala to komi na bango wapi est-ce que ba sali lo lenge botinda ki bango ba sala tokokitsa miko tokotuna bino est-ce que na mandat ekoya bokopesa bango lisusu basala bopesa ki ndeko Kabila 5 ans confiance à diriger mboka pendant 5 ans asali boni est-ce que sepelisi bino akoba ou bien asukisa bino nde bokoloba na miko oyo micro au peuple tala awa tosuki to botikala malamu na kolandaka émission oyo chaîne na bino TVS1 pe Congo 10 à travers le monde et pas ya